J'étais vraiment bien, tout était parfait. Je souriais, je racontais les mondes et j'étais pleine de vie, joviale. Et j'étais bien, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse. Sali, bonjour bandeko nyonso obolanda Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso obozwaka temps ya kolanda biso lelo toyeli bino affaire Zemi ya Luna Miezi. Boyebi ke epa Irsil Botelwa TV na bino esika wapi oyo boyaka koyoka ba vérité, esika wapi oyo tolobaka na bino toujours kaka ba vérité. Alors lelo toye na likambo ya Luna Miezi aza na Zemi, Luna Miezi na minute toloba boye aza na poto. Alors bandeko nanga na utiki la bino boyoka ba message eza tellement ebele, tozana ba audio ya ndeko ya mobali oyo asente Luna Miezi. Toutaki komona Luna Miezi akendaki poto, tomonaki biso moko ezaki aeke zongi, o Luna, o boye, o Luna ke poto, o Luna sali boye. Alors poto o Luna kendaki ya liboso ememelaki ba problème yango nde ememeli makambo nyonso oyo tozoyoka lelo na internet. Alors comme boyebi Irsil Botelwa na bino ayelaka bino ba vérité, en tout cas lelo tozoye ba vérité, est-ce que Luna Miezi Zemi eza ya solo to eza ya lukuta? Yango na pesi mbote na bandeko nyonso obolandaka biso, mbote na bafani nyonso obolingaka Irsil Botelwa TV, mbote na baabone tout obolingaka biso, en tout cas mbote na bino isika bozali, nzamba lola a mona bino. Joyeux anniversaire à Chouchou Botelwa, Chouchou Botelwa o eza mwana ye, en tout cas bo supporter biso, tozalaka bo, donc nenge eza mwana ye, moi o mobimba tozalaka ka Chouchou Botelwa ti moi ekosila. Ti moi oyo ekosila. Alors lelo toye na likambo ya Luna Miezi. Bambote na yo esika ozali, Princesse Alegria, Linda Bukulu, ya bango eratakate. Bambote na bino esika bozali. Alors lelo toye na likambo Luna, toye na ngona esengote, en tout cas tozo luba. Lelo vraiment toye to loba, lelo vraiment toye to bimisa ba audio, lelo vraiment toye bananu likambo oyo eza ndenge nini. Et ana batebele balubi ke Luna beli dépression, Luna kutuboye. D'ailleurs nana ba vidéo ya yemoko Luna oyo azaki bloqué quelque part, c'était comme ezaki à hôpital, azaki bloqué na hôpital moko quelque part, donc wapi oye Luna bande kusala ba video na ye digère ke azana dépression zo sala ye et to mona ki garçon moko ki kotoke porte et après tant ba toke Luna to mona ki akanga ki volume akanga ki son pour que toyo kate eloko nini oyo garçon wana ayaki koloba na ye. En tout cas epesi pasi histoire à Luna et panzani na internet na ndenge moko ya malamu te, epesi pasi. Alors to rotiela bino ba audio nga loba ki lelo na loba mingi te. Na rotiela bino ba audio et pa wapi oyo Luna kendaki kozwela Zemi, donc bandeko ya mobali na ye nde bazoloba. Eza pasi pe mawa. Yango ndeko na nga soki eza mbalano ya liboso otombe vraiment na Irsil Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala bien. To partager dans histoire oyo, to partager yango, to partager vidéo oyo. Eza vidéo moko ya pasi mingi, eza vraiment lisolo moko ya esengote. Alors to partager yango na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV. Donc partagez yango na WhatsApp kande na Sarabino, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez yango partout. En tout cas nzamba lola aozanga te na kopambola yo. Luna Miezi akendaki poto, tant Luna Miezi akendaki poto to monaki ba publication, mutu nyonso ayebaki ke Luna Miezi akendaki poto. Ezaki voir même na batu musu babanda côté ya ye, Luna tika orgueil, Luna boye, Luna moi ça zara boete, Luna tika mignene bate bele babanda pena kolobela. C'est le comportement ya Luna ndenge akendaki poto. Après quelque temps toyo koyoka ke Luna Miezi na poto o ya akendaki nde epa ya mobala batu soi disant aza mobali ya libala ana mwasi na ye na bana na ye nde toyaki koyoka.
Et ceux qui wana te après ba rumeur wana bimaki ke na poto akendaki mobali nda bengsaki ye mobali ngo kutaza marié mobali ngo kutaza boye boye en tout cas ba rumeur ezalaki vraiment ya bongo ebele na internet. Luna tanga komaki na poto abanda vana na hotel mobo ya Lix o biso nyonso tomonaki na ba video na ye o biso nyonso tomonaki na ba story na ye na ba statut na ye. Esuka ki wana te ezaki kutu na batu mususu o babanda koloba ke Luna Miez aza lukuta Luna Miez aza na ye lukuta ana poto te asali photoshoot asali boyeboye batu Luna Miez akendaki tina Tour Eiffel asalaki ba video pona olakisa biso ki azalaki vraiment na poto. Alors après eyako koma makambe bele ayaki ko déménager na hotel oye abanda kovanda. En tout cas a déménager ki na hotel abanda kovanda kende ko luka place mususu batu balobaki ke Luna ke foyer Luna ke kobwaka ngunda makambi bimaki ebele ti babezi ya sila bisalo yaki kobima batu balobi ke te Luna Miezi comme alukaka buzz alukia sala buzz na kombo asila bisalu alubatu balobaki vraiment ezaki ba problème. Alors Luna azwaki visa ya multiple entrée. Na minute tolo babwe Luna azonga ki poto me azongi poto batu ba yeba te akendaki vraiment ya kobomba ma pour que batu ba yeba te akendaki kosisa makamuna mobali na ye oyo atiezemi do akesisa makamuna mobali na ye oyo atiezemi kokoma Luna akomi kuna pe mobali ona pazaki na ye marié loba makambo eza ebele bandeko nanga to bana non oyoka ba audio après to kosil c'est ce qui toyoki ba audio toyoki ye moko Luna a expliquer biso après Irsil Botelo TV akoye la bino pe analyse na ye pona kosala analyse koyeba eza problème nini yango bomonto to pesa ba star na biso toujours conseil tant oza star se comporter comme star. Luna Miez a star munene oye bani Luna azama ambu minene Luna a vivre comme na ebo alingi Lix trop alingi via de Lix makas. Alors comme oza star il faut se comporter comme ba star ngana kama ba star amboka na biso bali ko kotika banzoto na bango partout likolo a poto azana e capable akomi pesa nzoto likolo a poto nazo comprendre ba star na biso te. Star azaka mutu moko azaka ferme mais ba star na biso a Congo en tout cas nzambe kaka na ye kopesa félicitation na princesse Ilustar princesse akende na ye poto mais malgré simbi nango to tikali komona princesse na émission mon côté aya ko expliquer aya ko sala en tout cas félicitations na Ilustar esika azali bande ko na otiela bino toyo kanon ba audio après to si sa ba audio toyo ka ye moko Luna a expliquer biso au juste problème mango eza nini sur les ambano liboso kotina Irsil Botelo TV quand to ebisaka bino au s'abonner au commenter au liker au partager et ça malamu mingi to landana ndeko ya mobali ya Luna o noti ke la bino siko to landa aza ndeko ya mobali ya Luna donc cousin na ye nde asinte Luna epsika o Luna akendaki po akende kokota libala me esimbi nango te. Alors to landa nanu to yeba eloko nini o ezoleka na vie ya star na biso. En tout cas eza pasi mingi eza vraiment pasi eza pasi bandero nanga bomoni ba vie o ba star na biso ba menara lelo yango koza bango tor lobi lelo tokoma olobaka ya Gabi takuti ya Gabi ndenga koma takutu bwendenga koma peut-être ya Gabi na ajo pazaka lokwa ba Luna ba mema ba vie na mapeke mais lelo bomoni ba vie na bango na lobi nga teke ya Gabi vie na eza mabe ana na vie ya bien lelo bomona ba star na biso belé ba se retrouver bana misu ba se retrouver kutu mwana te mobali te ka mbeya misu ba se retrouver ba botika bazana bandaka mabala te me bazaki na ba mibalo pe ba proposera bango ya bien ba star na biso belé misu ba se retrouver lelo ni lupango ni eloko ba sela ki succès mabe ba profitera na succès tango za na succès na profiter luko sa marambo za ba avantage na yo ko lukate succès e mema yo na kibondumba ko lukate succès okoma fille moko boye mobali nyonso omona o ako présenter mbongo comme nous en poso somba ba perruque comme nous en poso voyager ezaka passe na ba star na biso vraiment eza passe na ba star na mboka na biso po ba yo kisaka biso soni na ba mamba boye biso to yaki a Luna lelo Luna finga mini internet en tout cas toyo kanano yo sala bien. Noti la bino o eza cousin ya mobali ya Luna toyo kabandeko nanga sana vérifier sous pourtant na ngam to ko benga ne kutu sikoyo
azwaka soi-disant visa ya ba multiple entrée ayaki na ndenga mayeba te siko ayaki na zemi ya kuzena nga mutabengi na tante na ngai kia ucho kuzena nga kwa kuzena nga waza dijana mwasi amenanse kutukuna benga naenda obetela nga lisolo kana se no luna sa zonga deja nga zonga ki mayaki babayi biteka ye parce que nani ndekono apekisi apoyo asala ba nini azala kutibanda tamona na te la maison Alfort aye sika okendizate aye so dizana zemi kuzindanga yakina kuzena bakutana na kuzena skale ko sente do le razonga ina zemi aye ko ya lisusu so dizana visa multiple. Andeko nanga selo ba information selo makambo ndenge tozoyoka vitesse ya makambo ndenge ezokendela wana ezali bongo semeki ya Luna donc cousin ya mobali na ye nde aye kobimisa ba vérité wana na internet donc na minute otoloba boye Luna miezi aza na poto dépression esali ye bokozwa idée te alors na tele bino Luna miezi ye moko boyoka vidéo bolanda ye ndenge azoloba alors anezaki na moment moko boye mutu moko ayaki kotoke porte et puis astopaki koloba alingaki te bato bayoka makambo nini oyo azosolola na mutu wana. En tout cas aza vraiment abattu azoloba azolela donc omona penza ke eloko mo boye e marché te mais ezaka pasi mingi pona ba comédien na biso eza vraiment pasi toyebi te pourquoi ba retomber na bango ezalaka boye est-ce que bango moko bayebaka tende batambusaka vie na bango to ndeni tango obima na mobali ya bato mobali aza déjà marié tia na mutu na oke soki lelo ozwi zemi okobima mutu pamba po aobimisa mwasi na ete puka kota na kata ndako mais to comprena bastara mboka na biso te obima na mobali ya bato aza na marié oza na opa l'aise mobali amemaka yo epa na ete po obanga mwasi na ye mais yo oza na l'aise posa na obatia na bango ya ta deuxième bureau batia na bango ya ta pina réserve en tout cas eza pasi. Eza parce que mon star mne lokwa Luna zangai mobala rolinga ete mais peut-être alanda ki o wana pona poto eza passe bandeko nanga na otikela bino toyoka Luna kana ndenge moka biande na ibsaka bino so eza mbala liboso tombe na Irsil Botelo TV alors osabone o commenter o liker o partager et osa malamu mingi tolanda Luna na bokebi nyonso bandeko nanga tolanda ye vraiment na bokebi nyonso partager lenga vidéo o tia ba j'aime aimer vidéo s'abonner et ça malamu mingi donc ba partage na bino eleka ebele bandeko nanga bo partager lenga vidéo o merci beaucoup tolanda Luna. Bien. J'étais vraiment bien, tout était parfait. Je souriais, je racontais les mondes et j'étais pleine de vie, joviale. Et j'étais bien, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse et tout. Et puis après, ça a recommencé. C'est pas forcément le... En fait, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose que les autres fois. Je dirais que l'autre fois, parce que c'était la vraie dépression, la première et tout. C'était une fois. Bon, j'en ai quand même eu pas mal, mais la vraie où je vraiment failli mettre fin à mes jours, c'était une fois. Je crois que c'était je crois fin 2021 ou début 2022. Je crois fin 2021, début 2022, je pense, si je ne me trompe pas. Puisqu'après, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent que à part tout ce que j'avais comme problème, j'avais une maladie qui avait l'air incurable et j'avais des boutons partout. Et j'avais perdu beaucoup de choses. J'avais perdu ma boutique, j'avais perdu, à part ça on m'avait arnaqué, j'avais perdu beaucoup d'argent. Et c'était vraiment horrible pour moi, c'était difficile, j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas et tout.
Et là, c'est maintenant pire en fait. Là, c'est pire. Là, c'est pire parce qu'en fait, je suis obligée de tout affronter toute seule. Parce que je suis obligée de tout affronter toute seule. C'est-à-dire... C'est-à-dire ce que tu pouvais affronter avec ton monde. Parce qu'après, quand tu es triste, que tu vois les gens que tu aimes, tu vois ta famille, ça te redonne le sourire. T'es bien. Mais quand il faut que tu affrontes tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gens qui peuvent voir ça, c'est des gens qui connaissent vraiment bien. Ma mère, même au téléphone, quand je dis allô, quand je suis pas bien, elle me dit tu as quoi? Elle sait voir quand je vais mal. Même quand je parle pas, elle me dit tu as quoi? Tu as quoi? Je dis non, ça va, t'inquiète. Mais pourquoi ta voix elle est comme ça? Je dis non, je viens de me réveiller. Elle dit non, c'est pas que le réveil. Il y a quelque chose qui va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Je dis non, t'inquiète, ça va. Je dis toujours ça parce que j'ai pas envie que... J'ai envie qu'elle se sente mal à cause de moi. C'est pour ça que je dis toujours ça. Je dis toujours ça va aller et tout. Et puis après, voilà. Je suis sortie pour aller où? Je sais pas. Je sais pas où aller en fait. Je sais pas où aller. Je sais pas, je suis allée où? Je sais pas où aller. Cinéma, je connais pas. Je connais pas des cinémas ici. Je connais rien. Je peux pas sortir seule. Parce que je connais pas de... Et j'ai pas envie d'être entourée de gens parce que je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'être entourée des gens ou pas, mais je sais pas. Je sais pas. Vous voyez ce que je vous dis? Mais c'est ça le problème. C'est comme ça que les gens meurent en fait. Parce que c'est une comédienne, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiments. Et voilà, parce que c'est une comédienne. Tout ce qu'elle dit est faux, tout ce qu'elle fait, voilà. ndeko na nga a bomoni baye kotoke Luna Porte akangi micro po ke toyoka te eloko nini o baye koyebisa ye. Donc c'est comme si mobali yango nde aye kotokele porte siko akangi micro toyoka te lisolo nini oyo basololi bango mibale. Eza pasi pe mao bandeko na nga tolake video to partager video s'il vous plaît. Eza vraiment pasi, eza pasi makasi. Kumuna mamba boye star to mesana na ye Luna to mesana na ye malgré mabe na ye malgré komila kisa na ye mais to mesana ne bon en tout cas moi lo moi passe komelie koza zemi ya mobali oyo azana na mwasi na bana iza pasi penza to landa. Nasi boyo kanenga zolela. Sikoso ba yebisi ni toyoki te mawe.
plus ça qu'autre chose, mais c'est ça en fait, parce que les gens sur ceux qui disent, ceux qui parlent beaucoup, voilà, je serai là, personne n'est là, personne n'est jamais là en fait. Les gens ils sont pas là pour les gens qui souffrent, ils sont pas là, ils sont là pour insulter, pour humilier, pour rabaisser. Ils sont là pour ça, ils sont pas là pour soutenir, ils sont pas là pour épauler, pour voilà. Ils sont là pour rabaisser, ils sont là pour insulter, pour trouver un truc qui va pas. Ah, regardez, ces cheveux, ils sont sales. Oh, voilà, pourquoi il a ce bouton. Pourquoi. Ils sont là pour rabaisser. Ils sont jamais là pour aider. C'est ça. Et... donc voilà. Mais je sais que Dieu ne dort pas. Et moi, je me dis toujours que à chaque fois que le Seigneur me fait passer par un moment difficile, c'est parce qu'il sait que demain il y a... Je dis non, c'est pas un gourmand. C'est pas du tout un gourmand. Donc pour vous, dans la vie, il n'y a que l'amour, il n'y a que le sentiment. Non. C'est pas ça en fait. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, l'amour, j'aime l'amour évidemment, mais l'amour, rien que l'amour, je parle que de l'amour. L'amour, ça ne m'affecte plus comme avant. Parce que j'ai... ndeko na nga wana tolandi émission ensemble na bino, tolandi Luna, tolandi pe semeki na ye ndenge awuti koloba. Alors ndeka toloba na bino ba star mboka na biso sur 100% tozalaka na 10% ya ba star o bayoka conseil. Et na ba star musu bayoka na bon conseil te. Atos 8 ans na yo ya ko expliquer ye. Atos 8 ans na yo ya ko solisa ya otalisa ya makambu me comme ba comprendre na ba makambu te. Ba star ebele bayoka na ba makambu te. Princesse Ilustar to mona ki ya ke to batu ba pekisi e ko leka na émission te ko sala boité comme amona ki aza déjà na position mo ya faiblesse aboya leka na émission pour que abamba lisu batu matière ko batu bakana kite ye wana princesse avanda ki na aboya ki ko pesa matière avandi na ye avandi kimia mais luneza ki so balobi ne likambo nje ba otinda isala onje ba oloba ne sala alors to éviter to monika likambo esukeli boy est-ce que bako beta ete na poto kuna pa mama ya epa ya mobali ya mwasi ya mwa mobali wana po basi ya poto ba beta ka surtout basa poto bazaka vraiment na bakanda ba star na biso o bakenda kolinga ba mibali na bango. Alors na minute Luna miezi na poto azan poto azo donc azoluka solution ya zemina ye a éviter a usuka nango ndenge nini. Alors bandeko nanga restez toujours branché chez Irsi Botelo TV tozoke ko lukela bino tata mwasi to mobali ya Luna aya ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe. Il faut toyeba qu'est-ce qui se passe et loko nini Luna komi na niveau nini zemi yango komi na niveau nini makambango e komi na niveau nini. Alors comme na prometara bae yanga comme na prometara batu nyoso balinga Irsi Botelo TV. Alors tango s'abonner fina cloche à notification pour que ndeto zoyela bino lisusu ba image ndeto zoyela bino lisusu ba audio ba vérité à somme concernant Luna Mies bozala wana pona koyamba yango pe koyoka yango na kimia nyoso. Alors ndeko nanga tika commentaire pesa Luna conseil na minute oyo aza vraiment abati na minute oyo aza na dépression même a éviter au sala nini. Alors ndeko nanga pesa Luna conseil comment commentaire a bien soko linga ka star na biso ce qui vraiment o linga Luna Mies tant que star na yo. Alors pesa e conseil moko ya bien matoi elekaka mutute. Alors comme les conseil moko ya bien a okota akoyo kango. Restez toujours branché na lobby bien tozoye la bino lisusu ba vérité to keito lukalisu na suks to koye la bino lisusu ba audio na ba vérité ya somo concernant Luna Mies. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso o balandara Irsi Botelo TV boza ebele o bolingaranga boza ebele o bolandaranga o ngape na lingara bino. Alors merci beaucoup wana to
tokutani à la prochaine occasion. Alors bo ratete na koyela bino lisusu kaka likamba Luna awa tokoyeba ti vérité kobima soki s'agit ye moko Luna aya koloba lisusu akoya koloba lisusu kaka awa micro ya Irsil Botelwa TV. Voilà, tokutana la prochaine. Bisous. Bye.